La chaîne de sexualité, la chaîne de qualité. La collecte nanga na chaîne de scientifique, la collecte nanga na chaîne de scientifique. La chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola asala biso su bolam la mokola lelo yum tozotala émission na biso ya bako Angola. Bande konanga tona baka émission so bako Angola ngo bake ba Congolais na ba Ngoles biso tozali moto moko na asi na lobi eloko. Babi na kata mabi ya Star TV bande kunanga toza na nyonso. Na kata mabi ya Star TV bande kunangai tolobelaka masolo ndenge lelo pe tobeta masolo. Na kata mabi ya Star TV bande kunangai toyaka kosala ba analyse. Na kata mabi ya Star TV bagag mo eleka pa matela Star ye moko za makasi pe na bagaga koseka bande kunanga eza don za mapesa nga don na koseksa to seksa pe na kata mabi ya Star TV. Na kata mabi ya Star TV bande kunanga tosala kape suki. Babi na kata mabi ya Star TV bande kunanga toza na assurance na biso maladie et pas ande kuna biso Yannick assurance. Tata binde na biso Yannick assurance bande kunanga nga bakende na biso Congolais mais asalaka na compagnie assurance maladie na kati kuna bande kunanga tokozwa makamu nyonso tu na kati ya assurance maladie et pas na biso Yannick assurance. Aïe bande konanga azali intéressé, contactez toujours ma bia Star TV, tozali wana na kozanga ta kopem le numéro yande na biso Yannick assurance. Balobi kuna na kati bande konangai tango bokoswana nde kuna biso Yannick assurance, imo roye bandenge nini olingi ozo assurance, olingi ozo assurance ya ndaku, olingi ozo assurance ya mutuka, olingi ozo assurance ya vie ceux qui ne m'a bengi biso bande konanga bana na biso bakomona passe te pa matena kata Yannick nyosa solution ezali na kati ya Yannick assurance bande konanga tala ba moment to ko bande konanga eza ba mama ko facilité ya on a to conseil bande konanga ouais bien casé intéressé na cause assurance maladie ndeko nanga contacter toujours ma bia Star TV na kozanga te repasser le numéro ya ndeko Yannick assurance babi merci beaucoup na bande konyosa tout pe na bi bonne année lisusu na ba mouré na ba moureuse nanga o bozotalanga bisika ne surtout bozali na zang cité bande konanga ya kopesa mbote nanga balobi na Christopher Songo babi mobalo azanga ke lo côté na poche na pesi mbote place ozali merci bongo na bande ko bozolanda ngai na l'île babi banada ko partager image bana déjà ko s'abonner ceux qui ne nous s'abonner tu bande koza mutebosa na kata mabi ya Star TV banada ko s'abonner et ko sala biso bien makasi mingi ta commentaire na yo ta moi j'aime na yo et ko sala moi bien babi la Star azalaka mutamour na katra musala ngala lingara bino mais yo zanu ngo pesa la Star biso zo ko kazonte ngana peso biso peso zali yo biso non de konangai taka commentaire aimez la vidéo et que ça la biso bio partager et que ça la bien makasi mingi balobi to bandi lisolo na biso ke eza lisolo to yo beta awa eza lande ko na biso moko kana mboka ya poto a bande ko nanga eza lisolo ya pasi pena mawa o tozo beta na kata comité na biso ezo laksa ke bande ko nangai bolingo vraiment eza te kati na biso da bolingo eza te kati na biso na lisolo oyo to milingi te yango moni moyo to milinga pe bande ko mususu ezali te pamba tene to zalaka wana soki ozali mutu moko ya kimia okoninga pe kimia na ezele pande ko mususu kolinga te bande ko nangai oyo yo lingi basala yo te basala pe muninga non pona nini soki oyo kaka pasi na nzoto yo po ningo zongisa baninga ba yo ka pasi na nzoto soki olingi bazokisa yo te bande ko nanga to linga pe te ko zokisa pe baninga bande konanga lisolo na biso ya lelo ezali pasi pe na mawa tozomona ngo mingi na bamboka surtout mingi na bamboka ya poto bavia ba couple en général omona ke mwasi na mobali tanto linga na bande konanga moko te asuetaka divorce
mutu moko talingaka ke abala mwasi bi abala mobali après 6 mois 1 année 3 ans 4 ans 6 ans quelque chose batene bosebi bokabwana moko te asuetaka yango mpo bate soki tozongi mokola liboso oyo mwasi mba balinganaka oyo tolingana tolobaka ngani oyo tokoki kokabwana te n'est-ce pas la belle eloko place wana me na kati ya vi bandeko na ngai makambo so elaka biso na vi mpe makambo so elaka bacouple omona okanaki elo na vi te me likambo wana ekokanga bino yo omonake ozono na besoin kuta problème te me problème moko boye ekuteli bino mosu mpe omona mpe ke mutu moko mpe azali pembeni na bino be mutu moko aza na kwe moko boye azofula bino makambo mabe soki mpe ozala na bonzambe te bandeko na nga mooyeba mpe ekozala te elingi oloba te ke bandeko na ngai soki baproblème eyeli biso bacouple il faut ka tosede mbala moko ndo tokoki kosede te yango mona ezala important mingi kati na biso bacouple soki mwasi aza faible mo mobali aza faible kati na biso moko bandeko na ngai na conseil bandeko mingi moko ifa aza makasi na prière pamba te akosauve ndeko mosusu pamba te mutu akozala pembeni na yo mwasi mpe mobali akozala esprit discernement omonake eloko ezoyela biso ezali eloko ya malamu mingi te lelo bandeko na ngai soki tozali na problème etake bacouple mwasi na mobali bozala baproblème baproblème bandeko na ngai etali kaka bino mibale mwasi na mobali ekoki kokotisa ekoki kokota bana te oyo nzambe apamboli bino lokola bana problème wana etali kutu bana te pamba te bana na bandeko na ngai te tobotaka bana wana basengaka teke babimela libumu ya star be babimela libumu ya dadi ilenda non ndenge yo na ngai mpe tosengaka teke tobimela mabumu ya bapapa na biso oza nzambe nde mutu atindaki biso na maboti wana engelo bake ntango mpe biso mpe toluki bana babotama nzambe mpe apesi biso yango me ekamusaka nga mingi soki bacouple bopotami bo bokabwani puka to bana na biso bakomaka bavictime ata yo papa oke na gauche mama oke na droite pourquoi bana na biso bakoki kozala victime lelo bana na bandeko na ngai baza makila ya bato mibale ya mwasi na mobali soki yo lelo ke olingi ke bana wana lelo baniokama yango bake papa be mama yo moko ozokomi niokama omoni kose musala mpo mozoki ta na yo moko ya semasi moko boye to mosusu semasi oyo bandeko na ngai ekotaki mpe na nzela bapriere bamisu mpe ekota na nzela priere te par la grâce azongo kaka automatique bamisu mpe oza semasi oyo bandeko na ngai asali bachaine de priere yo soki ondema apesi oyo semasi wana oyo olingi odetrongo kaka bongo dans le vide ntango yo olingi ke bana baniokama likolo ya sentiment no bandeko na ngai omoni te ke kibomoto na biso ezali wapi bolingo ya mwasi mobali pourquoi efektaka bana na biso pourquoi tokoki koefekte bana na biso na makambo wana na makambo ya papa na mama soki yo mama na papa boyokani te bana na kati kuna baosala nini en plus soki yo papa na mama boyokani te bozokana te na kati ya bandako mwa botombola nzela moko eza te esengeli ke bozwa solution bino mibale oyo ake gauche oyo ake droite bandeko na séparation eza lisumu te ntango mpe séparation esali bandeko na ngai ekoma binemi te séparation bandeko na ngai eza autorisé na bible eza lisumu te moni bamiso bamonaka ke okabwana mobali okabwana mwasi okabwana mutu boye bandeko na nga mosu ezala oka nzambe alingi kaka ke eloko abokoma ngo ntina suka te nzambe alingi ke bokabwana mpo bate séparation na bible bandeko na ngai ezali séparation na bible ezali moni makambo ebele mingi ezosala biso toujours ka na mboka ya Europe omona papa na mama bakabwani okomona papa esika ke miso eza kaka epa mama okomi oluka bapoint faible nini po ke babani kosele mama okoince mama oningi kaka okomisela kaka mama vidire na mboka ya poto
yo oke na yo kuna me misu ne eza kaka epa ya mwasi na yo epa mama ba poko onyokola ye. Can you imagine? En plus maloba na yo omona ke ozokanela muninga. Ye kuta zala kuta zomona. Ye kuta zala ko souffrir. Lobanga ite eza kuta bengiseke na poto point d'interrogation. Lobanga ite ye kuta konyokama. Eza te na ngambo ya mama. Omona bokaboni ya papa ba misu na yo ekomi kaka kotala vie ya papa. Onika papa nyokama. Anyokama pona nini? Esimbite simbite. Ce que vous êtes conscient que bokabole ki na ndenga mabete bande ko séparation nyoso te sala rapasi. So mole ke muto bo continuer chemin mulaite. Noma muto mone foyo kapasi ki ya rosela ndeko mabe. Souhaitez que bonne chance. Bonne chance, hein, bonne chance, vous comprenez l'accent. Et c'était que beaucoup de ennemis, c'est que good like. Mais tant que moi, ça m'a dit bokabwani. Moko akei akero sala groupe ne mo musique ne mo boye. Au moins na moko so pa ke kuna a créé pe ma groupe ne mo boye. Mona akomi kokosela muninga makambu poke ajabuze muninga wana place azali ko baby c'est la réputation. Mona réputation muninga e baby. Quelque soit moi si na mobile. Au moins la réputation muninga e baby. Akomi isolé. Akomi rejeté. O komo lingele babuli kaka keno ndinga zani fana panza ye, ndinga zani fana kana boma ye. Ako souffrir na mboko apoto. Musu bandeko nanga oko créer sika moko bo bandeko nanga bike moi so fala souffrir tina ti. Yo mona ke oningo nyokola muninga tina niveau bike mutoto boti na ebana. Pona nini makamu oyo esa makana na Europe ke na Afrique te ke moi so bakabwani mobala oninga moi sa souffrir be moi sa oninga mobala souffrir. Beba na ba souffrir. Poni esa makana mboka ya Europe pourquoi? Pourquoi ma comportement là ma couple? Normalement il faut te changer ma couple. Il faut te changer ma caractère wana. Pas mater mutu bat o boko tana makambu wana. Esika oyo mama akei be papa akei. Ozo beta masolo ya vie na yo ndenge elekaki epa ya ex madame be epa ex papa na yo. Si quand tango yo papa ozwi da ide loko beta masolo na yo epa ya baba ninga na obepa ba famille. Po ba pesa yo nini? Siko lobi lebe ndeko nanga so bate ba komo seka yo. Bate ba komo chola yo. Siko nani akoza na shame? Omoni koza na shame, omoni koza na soni yo moko. Mabe oyo ngal baka mabe oyo eleki entre ba couple. Pourquoi bimisango libanda? C'est parce que bande bobongi se simbite. Pourquoi cause la motema munene teke on sait pas si c'est autour la motema il faut ça motema munene. Pourquoi cause la motema tout développer la motema munene wana na kata ba couple? Pourquoi pas? Toyeba mingi teke makambu bele okomela rabiso nzamba sala makambu na tane keke soit au moins choqué na vie nzamba osala makambu na tana e. Ah yo siko yo ozo panda mwaso na sango ningi mwaso na souffrir. Bien yo mwasi ozo panda mobali sango ningi mobali na souffrir. Siko oni nzamba balola pe makambu na ya baloni mati na ye ke yo na mwasi wana bozongani together bokomi together lisusu. Mais awa déjà yo fungola kisko obimisa ko to bake mutakala mwasi obimisa ko libanda. Be mutakala mobali obimisa libanda. Au moins ce que place nini o mona ke soni lacho na vino mobimba. Au moins na place ba ko beta masolo na ba wenge na bino muzika la ba longo chola bino. Ba ko benga o mobali moko abolole le biso ba bangala to benga ba bolole.
omoni ke couple na yo bandeko nanga keke soki boyokani na mwasi na yo ekozala lisu na valeur te. Tango yo komi par exemple ke yo ozali yo na papa be maman ozotala ngai okomi deja na makanisi moko boye ya kotia mwasi na yo na vie moko ya difficile. Okomi koluka otiele motamu na nzela ya bana keke so na ngamu mpe ya papa parce que nazoloba boti na suko na ba pourquoi na beti lisolo oyo ke bana bazala cause ya souffrance ya divorce na bino. Okomi oluka beerreur ya mama be beerreur ya mama be beerreur ya papa po ke mama apedre bana. Pamba tete oyebi ke na mboka o bandeko na ngai selo babotoli o bana na mboka bandeko na ngai keke soza munene okola la star yeba ke okokita. Alo bandeko na ngai selo lelo ke lelo bana wana lelo bazali lisusu pa mama te pa papa te baza na social. Comment ce monde qui ba vie à bateau bateau comme ba vie na biso ekrakaka mona ke moi c'est bon mobile a craquer. Entre biso entre ba couple o ba sala ka bo ke muninga azadi na idée ya ko détruire muninga na façon na nzela wana. Yo kane kende ko zana oningo détruire mobile bi o détruire moi si be mobile. O détruire moi si mobile te o détruire l'avenir na yo nzela bana. J'espère dans le belo bande ko nga bo aimer vidéo ko sala bien non bo zana libo o aimer te. Pour mettre place bana ba ok mane ko nga suivre bana ne ko zala ndenge nini. Le bande ko nga okomona ke bana ta ba ba vérité sur sa problème place outil et pas papa be pas maman plus au mona ke place bana ba o ina bino. Par exemple, que ceux qui vivent à Bana qui ont bébé Bana Bakei, si quoi papa na maman. Bana si quoi ba comme que Bana Bakei vient na biso le ce que comme le qui pas na papa na maman nanga. Si te plaît ba papa ba maman ba mourir si nanga ba mourir nanga lingara bino mingi. Bon moni ba mboko to ya bande ko ngai. Makambo mingi ele kaka mingi na komite so ba kwa Angola. Ba komite so ele kala ngome oya biso ba kwa Angola bande kolanga ele kina ndenge moko osakate makambu oyo. To bi pesa valeur bande kolangai na mboko to wuti na mabala na biso ba famille na biso foto pesa ka ba valeur quelque chose station ni comme biso bande kolanga na za mwasi na ebi passe salaka. Mobile peut passer au talent et que passe aux souffrir. Mais toi n'inga te que ban et ça la passe bi bande ko nango mona ke papa za na vie maman pe aza na vie. Mais bana bazali bazo boka na famille moko ya social ba boka na bato oyo obilo boyebite. Po mate ba boteli biso bana. Tanga koma ba bande ko nango obito que ça la kapasi. Bande konangai biso na bino tolinga mingi makambo ekomela biso te na ba couple na biso. To éviter bande konangai ya ko sacrifier bana na biso na ba comportement na biso ba couple. Pa matele le soki le yo okay. Plus okay ko enjoy your life Osa bienga na yo. Moi c'est pas qu'on a enjoy life na ye. Mais bazo futa ma passe wala mingi bande kunanga ezalaka mingi bana. Bana bat bazela bango innocent mais bana ba komi ko futa conséquence mo be wuti pa na biso ba para can imagine. Ce qui biso ba para vraiment que to milingi biso moko asolo quelque chose la moi si na yo na mobile simbité. Ce qui que to milingi biso moko total la kabana obaza innocent. De tout ça la makamo que quelque soit bozala moi sur mobile mais tout ça la makamo que bana ne pas cause la victimité na ficha na bango. Tout ça ba hypocrite.
Hypocrisie bandeko na ngai eza mabe na couple. En plus, pas hypocrisie bandeko na ngai. Oh, penza ba tebe on la Bible, hypocrisie eza mabe. Ceux qui offendent papa na maman, t'offendent papa na maman, il faut te me lancer que tolingani ya solo. Ceux qui peuvent s'imiter, bon bila ke eloko s'imiter, mutu na mutu ah, acha mwela. Malgré te souhaiter en te. Tout na courage mi bandeko na ngai ya kosola ka mingi etake ba couple. Au lieu qu'on fait que ozo solisangai, ozo sexanga, mais entre temps kuna bandeko na ngai oza hypocrite vers nga. Bandeko na ngai bo aimer vidéo s'il te plaît. Pamba te ba couple belé zo souffrir na mboka ya poto. Ndengo foi na ndoko bandeko na ngai oyebite zo leke pa voisin na yo. Muninga pa zo ba pete ke loko nini ezo leka na ndaku na yo. Omona muninga zo seka, omone na fête. Azo seka. Mete ko zo na ndoko bandeko na ngai eza pasi na ma nzambe ka mutu ayebi. Ayango bandeko na ngai makambo soto lo baona comité na biso to bandeko na ngai makambo oyo ekokoma lokola ya génération à génération bana biso bakobota bakoli babana kosala kala même chose o ba parents biso zo sala. Ezo ka mabe bandeko na ngai to caresser mabe to lo belango te na kata mabe ya Star TV mabe wana ezo kola pe bana kozongela biso back. Mais c'est parce que bandeko na ngai na vandi na zo lo bana kata mabe ya Star TV makambo o monique ezo porter implice. Na comité sur quoi on va pourquoi pas s'abonner à la chaîne Amabia Star TV? Pourquoi pas ça la moi commentaire? Pourquoi pas partager? Ndeko zola nanga mo bandeko na ngai. Soko ebi ke likambo zo leka na vi na yo. Tala sima zonga mutu. Bisera mo ki bandeko na ngai ezala na suka. Ba problème le so tout au coup na ngona vie bandeko na ngai. Problème to so kanga touche pas ensemble. Bandeko na ngai to na biso nga mokili o te. Ke lobile bandeko na ngai biso to komi to bimi ba victime. Biso mo le to komo souffrir les sous. Et comme ça la passe le bandeko na ngai omoni mwasi na yo, mama bana no be omoni papa ya bana na yo. Donc on va que nzote baby ce qui n'est comme ka mobiki ici nini ba problème comme ce qui n'est comme ka mobiki ici pas maté que yo muto involve na ba problème wana yo muto seli que vi na ye e comme bongo siko na ndenge na bandeko na ngai to omona ex na yo ko yekele mabe ko yekela été. Bandeko na ngai to chiko sala makambo modèle oyo. Aba bandeko na ngai makambo ozo pesa wanta mo lokumu te. Ata muke. To sipa na mukilo bandeko na ngai to ebite ke lobi soki ezala ndeni to ebite. Babi likambo na zolo ba oyo na asiri ke soki fola manzambi ra ya kitene so ki likambo ba ki la star so be loko. Ndongo zala ndeko lobi ke c'était so le kelo la vino quelque soit mobile quelque soit moi si. Mais oko bete la mutu li solo te. Loko la star lobi o bandeko na nga. Zo souffle. Luka solution bobongisa pa ke to save bana na biso. Bandeko na ngai tina na beti lisolo mulai ezali na ndeko ya mwasi apesi nga lisolo bandeko na ngai na mboka Londres komo na kotanga te. Ndeko ya mwasi bandeko na nde na bandika lisolo mulai kaka nde boyoki lisolo mulai bazalaki na mobali na ye. Ndetolo baka bandeko na ngai to bala na kato yebaka lobi te ne kokomela biso ekomaki bien ke ndeko mwasi vraiment lisolo na ye na papa la bana na ye ezo simba te makambo eze ebele na kati. Pamba te papa oyo abalaki ndeko na biso mwasi eza libala liboso te ezali 3e mariage. Ya liboso bandeko na ngai libala ekufa na mwasi na liboso baza na ye te.
mwasi mibale baza na ye te, mwasi misato yango alingaki ndeko na biso mwasi bandeko na ngai na ndenge esali ke bazala na ye te. Omoni ke bandeko na ngai bamekaki kobongisa babengisi mpe bato mpe bavandisa batetisa bango likambo na bango bandeko na nga, mais problème vraiment ebalaki kosimba lisusu te. Mais na libanda ndeko mwasi ayebisi nga la star bato babayomona biso ke tozali na libala na kati ya ndako, mais conscience ya mobali na nga bien conscience na mo yebi ke nga na mobali na nga toza lisusu mwasi mobali te pamba te bakabolaka deja ba chambre. Mobali aza wana bandeko na nga abana kolela deja na chambre mususu. Mwasi pe azala pe abana kolela pe na chambre mususu. Relation etimi ku bandeko na ngai basalaka lisu te, ça fait 4 ans. Bandeko na ngai sko tala libala oyo bazomona libanda ke bazali couple, mais ndeko mwasi abi basali 4 ans. Basalaka so biloko bidia bantu te. Bandeko na ngai basali 4 ans. Na 4 ans basali bandeko na ngai bateliba bazomona ke couple baza couple bana na ndako na bango moto epelaka bato ayebaka te. Caractère mobile bandeko na ngai ezalaki mabe makasi mingi, mwasi asupportaki caractère na ye. Mais en attendant bandeko na ngai mwasi azalaki na mama na bango na mboka ya poto awa. Lokola pe alingaki mobali azoboma toujours mobali na ba famille na ye. Mais asalaki effort ya ko expliquer pe basali ya nzambe problème na ye, bavandisi bango babengisi bango mobali akimaka na ye. Engaba ke mobali azala intéressé te ke babongisa. Pa bateke mobali azalaki na besoin te ke babongisa. Yango seleki mobali ayaki te. Kuna pe mama pe bokilo ayebise mo wane ke ngade na liambongo libala oko bomango te, biso pe na vie na biso pe to souffrir kaka boye. Mona yebisi mama me wani zaki tangu na bino. Mona azofanda kaka mama to yebise mona pe azoyokela mama na bango. Tie komaki na mama ko bandeko na ngai mwasi moni ke mwa basala lisusu autrement exact senga ke bandeko na nga bakabwana. Teke senge bakabwa bandeko na ngai mwasi pe na bolingo azalaki nango vers mobile ne papa ya bana na ye apesi ye temps abingana yoko to sala 4 ans nzoto to sala lisusu nzoto te libale koma kaka bona tikelo pe temps mingi soki moye ezali okeno koluka esika na yo ovanda pamba te morela bana pe zobeba mona kaka papa lela na chambre ya bana mama lela na chambre ne mususu bana deja balela ko ebele ko bebisa deja moral ya bana. Eza dida sina mabe kati na bana sema sa mabe zo kota kati na bana. Mwasa mona yeke nobo epe ko sala mate na ko sacrifier bana na ngate bana ba mona ka makamo nyonso tu asi mobali ke papa na bolingo na yo ndengo bala kinga oza papa bana na ngai na kolingo souffrite na pesi autant oluka ndaku na yo obima. Mobali na minute na bande ko na ngai to mwasa yebisaki yo te na ko bima te bona boye to fonda kaka ke yo za na chambre no ngai pe na za na chambre na ngai. Yo kala idea mobali. Mwasa bitala ba résumé na yo po mona kaka mutu moko za na besoin ya rechanger te. Mwasi pe azwi décision abike non libala eza bongo te libala to bala libana pamba te tola na we esika moko. Lokolo zawana osala lisusu rapport sexuel na ngai te. Mobali mbande ko nga koma ola na pantola jean akangi na ceinture. So moi ça zo déranger que na besoin to sala sexe, mobali akoma ola ta pantalon akangi ceinture. Moi ça komi koka moi comme lekele moi si. Moi ça kono ba penser mabe comme tinde ke na koma liesi beni moi ça kono ba penser wana. Siko lié que moi ça mona ke ba penser ne dominer kati na ye amona ikaka ke mobali ka ifala bima. Atika mobali ta. En attendant mobali asalaka mwasi pe asalaka mais maman na bango avant ke pa ya mwasi maman déjà akomi mikolo mais moko bandeko nanga maman na bango azalaki butu mo peke ba mémoire ba loba bongo ba mémoire mo ekimaka ye. Maman azalaki na défaut. Maman azalaki na problème état que maman azalaki déjà mukolo. Que bakoyi kotika mama tamulai te amusu pazo ko voyage tika bana na mama akoyi ko sala yango te mama ko da mukolo bibo biba mama na biso ne bazala ke makanti mususu ya mo ekimaka amusu mama so ba makamususu al makamususu e bana ko sala ma mingi malamu mingi vraiment te. Siko na minute na bande ko na ngai esengela ike mwasi
esa mobali kaka c'est le moment il faut libérer mobali pe bandeko nanga pe a libérer ndako akei mais tant bandeko nanga mobali a libérer ndako akei bandeko nanga place mobali akei mobali akomi teletabis kokanela mwasi akosufri na mboka oyo mwasi akonyokama azela na kolakisa ye akokake na mboka oyo bona boye taka zoloba bongo baretour wana mpe ezosonga epa mwasi azoyoka mwasi alobi lobaki ye aza parfait benga aza parfaite soki biso mbe toza na badefo esengi tobongisa yango esimbi te lobaki asala nga mabe ezwanga soki te kozwa ngai te mwasi akome na kobanga mingi faso mobali azokandela azala kosufri na mboka kosufri mboka oyo mukomusu bandeko na ngai mwasi akendaki musala mwasi ake musala bandeko na ngai ekomi na moma moko boyeke papa azalaka na limero ya mwana papa azala na limero ya bana achekaka bana emo abengaka bana bona boye papa abengi bana atuni boni bien boza bien mama na bino aza bana bike no mama abimi ake shopping donc mama abimi na minute ata papa itaka mama abimi mama pou akati fone pa bana nzeke papa na minute wana bike mwana bana bazala mama na bango papa akibongo abengi police abisi police ke nga mobali abengi police aye na ndako ya ndeko na biso mwasi police akoti abeti porte bana bafungoli te abeti porte bana babengi mama ke mama tomoni police azobeta porte mama pe abi oh bofungolaka e porte mais soki batuni bino bo bakena zoya parce que mama bango abimaki police atuni bango bozala nani ababino tozala mama na biso mama pe avandi wana mama kuta ya avandi wana amoni atuni pe police problème nino te mutu moko abengi biso boye abike bana baza na danger baza bango moko na danger na danger obala baza bango ngai mukolo na zapake bakutaki mama na bango na minute lepe tangu mbila ye avant mbila mikoma na ndako bandeko na ngai mbila abengai deja mwasi abengi mama ozali wapi njeke mama azalaki deja na porte tangu mbila abengi lisusu mama deuxième fois okomi we mama pazokota wana na porte mama akoti na porte polisa bino babengi biso epa mutu moko boye babi bana baza na danger bino akendaki quelque part awa na yo ozonga awa bana baza na danger baza na mama nanga na minute la polisi ake ta polisi ake bandeko na ngai mwasi pa ebengi te ke ezali ex mobali na ye mutu azosala makambo wana teme ke mobali aza mutu moko ya teletabis alobaka mingi azolobaka ye aza bango botele bana bona bo tina nsima na bandeko na ngai secret yobima ke mobali ne asbiye mutu asalaka baje wana abengaka mbila po ke babotela mwasi wana bana bandeko na botela niva mutema mabe sikoso baboteli mwasi wana bana papa place yo ozali babile bapapa borezona bongo bolingela basa mino buli bongo est-ce que yo papa ozala kimia te pourquoi soki bokabwena muninga okabwena mwasi na yo esimbi te pourquoi okoma tina baniveau oresone ke okrea ke loko moko bandeko na ngai epa ya polisi ke mama aza wana akipaka bana te aneglijaka bana tout ça mais pourtant oza baba nini oza ku aventurier oza irresponsable papa place aza wana akipaka kutu bana te mais mwasi sikoyo azomona te kazongisele mabe nini azomona ozongisele mabe otayaka ke bana baza na kati ayebeke aza papa bana na ye mais oyo azosanzama koconfondre ye mageti makambo azosala me ngai naza bareserve mingi pamba te aza papa bana na ngai na kozongisele mabe te poso lelo nasali ye mabe bana na ngai un jour bakosufi ke papa bango aza na problème boye bana mpe ekotouble bana ekoaffecte bana na mito ya bandeko na ngai mwasi ayoki esali pasi tina niveau bandeko na ngai tina wuti na lisolo bande tina suka pourquoi koresone mwasi oza na ye affaire anyokama pourquoi koninga bano oboti na pasi keke so libala esimbi te ke bozanga babake na social
mais nzemba aza pe juste peu fidèle quelque soit mabe à moi quelque soit mabe à moi c'était mobali azalaki na raison te a créé ba problème a créé ba problème moko ba comment tina ba tribunal a qui parabana te bana ba kenaka classe salité bana ba baketi a créé le mo bo na kake o mo na ke sociali o akwensaka biso ba parents mais gloire à Jésus n'école bana ne ba ko tanga bana bazalaka propre bana ba kenaka classe avant aswaka bana ne avant bana bazana problème a kolala te na buto o problème ke na problème olala na classe bana bazala ngote ba kena pe na tribunal bande kolanga mobala azali mosa azawana école pe zawana école lobby école pesi témoignage à maman que maman ya kozwa bana na na era bien bana ba yaka soin na classe ba biloko ya bana ba liaka to stela bana biloko ya kolia bana ba liaka très bien place moto zo mona mabe moko te pa maman au vers bana na ta auto ubele na école témoigner pour na bana pour na maman na minute wana papa a perdre qui caisse na ye papa a perdre qui caisse bakati papa sikoyo akei mama pe akei mama atikeli na bana bandeko bota na niveau mutema mabe mwasi na yo oboboti ne bana oninge omemeti na cote na likampe yo créé soko lingi mwasi te linga bana ba vivre bien pamba te soki mwasi na za bien ko bokolo bana bien quelque soit mwasi na zu mobali musu quelque soit mobali mususu te akozala malamu mingi yo ke se bazui bana na ba pesi yo papa yo to sala ki art bon zo talanga tango yo kozwa mwasi mususu yo ke mwasi na kolinga bana wana ti na ndenge mama linga bana wana Jean kaka bana na o ba ole pa na yo mama na mtako kimisa bana wana ba fa inda ko ba ko se la bana no makamba ndeko na ba papa sala bobo tika to tika makambo na ba papa zo tala ngai eloko soke simbite to ninga te ke o mimaka muninga video ba ke yekuta zana kutu akolia ngulu ne te fa ba couple bandeko langa biso na biso to yebani eloko couple ba kabona bandeko langa mwasi na mobali kam ba yebani o mona mobali akeno koloba bandeko mbotela pe au moins na couple za bakabwe mwasa mobali au moins na mwasi bi mobali o azana to yo mutake na kopanja sanga muninga mabe ndenge za ki tata wana a baby si réputation ya ndeko mwasi na ba camarade na ba famille kolobate partout mwasi mabe mwasi bo mais mwasi wana azaki munaka toujours akokangama ce qui peut moi ça n'a pas le loi le bi que asale la mobali wana pe ko papa ata bi position ya mobali na ye ce ba ça pe mbala na nko mobali wana ko souffrir papa te papa na place akenda a pesa ka bana mbongo te maman na kiparateur maman na za moi si moko très courageuse asala kanaye akipaka mobali ba akipaka mbongo mobali te papa te mwasi azo rezabi mobile place azali tant mususu aza na copie azo futela nda mwana mene vie dire ezata sa la vie na mususu na copie naza mais bana na nga nazo fait vivre na mbongo nazo so musana mo mbongo bana mike na sunga kabana ce que zaki mwasa mabe au moins te ke arolandela pe mobana na ko funda ye afuta kabana papa te basana bana na bana mibale au moins ni ki aromene vie à papa na mabe mais asali yango te pourquoi alingala sa motema mabete na mutu aboti na ye bandeko na ngai pamba te na mboko to sali bandeko na so ba kati ombonga bana obono tika na combien okokoto futela ndako te bandeko na okokoto zala coincé mais tebe ke mama zaki sage habite ataka me papa bana na ngai na ko funda ete mais bandinga ne mususu funda ye anyokolaki yo ya habité auto salanga manase e futa maka na se moso na tika landela ete to sisi so disolo bandeko nanga conseil la star solo bandeko nanga ata mabeza na ba couple Yasmine petit frère de Jésus na France yoka na oloba John Spirit boka la star ninga zoloba ceux qui mabeza ali toza kamera habitude ya ko kanisa moninga bola moka muke asala pona yo
ata pour le ma mukie bande ko nga tokanisa kango les grands réfugiés na kata London yoka la Saint Adoloba tokanisa ka mukie pe mate soki muninga likambo ngo sele mabe ko nga bolam moko boye les grands réfugiés na Londres et dakanga bo asunga nga boto tozaki na couple muteme ko kita tous amis na caractère na ba couple ko tala mi bolamu ya muto bo vanda na quand même ndaku moko quelque soit moi na mobile pa matele lo ce ko se nga mabe on est un jour ko zongela yo ba mikolo balbande konanga soki obwaki so ilikolo soki wana egoko aka likolo elongi na ye apesi ndeko mwasi ayebisinga la star loba boye ba mama oyo pe bazongisaka nko epe ba papa batika basala ba revanche wana te bamema ba papa vidiri te bana na exemple langa na mema papa bana nga vidiri te na tika ye na landela ye te soki moko kosunga bana na ye gloire à Jésus c'est pas kosunga bana na ye pete gloire à Jésus ndeko mosa bina lo babona kata mabi ya Star TV conseil de comment ça pèse bande ko langa pe na prier place wana quelque soit lo que simbite na mosa mobali to mema mibali vidirité pesa mobali numéro ya bana abengaka bango anytime et ko sala bien pesa mobali accès à kotala bana na ye ko kata relation ya bana tena papa na bango ndenge ndeko mosa yebisinga batika relation ya bana na papa na bango bina mama na bango bazala toujours in touch surtout salibo tozo sunga bana poto ba yibi makambo ebele ba yibi makambo ebele bakoyina papa te bakoyina mama te bamona kaka papa na mama na biso bakabone simba kite mais tosolaka mingi na papa ya kotikela biso bakado tozalaka pe papa monaka biso ekosala bana bien makasi. Merci beaucoup na bandeko bolandinga na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup na ba commentaire na bino. Merci beaucoup na ndeko moso pesenga lisolo oyo ngai pe na zui implice na vie. Ngai pe na zui. Ya na kata mabi ya Star TV ndeko nanga to betaka masolo moni ke portaka implice mingi na ba vie na biso. Yo zano tala ba video ba fingaka ba video kaka boye yo zana po e maka. Aimez vidéo, partagez vidéo et ko sunga couple moko azo linga la muninga na ebul pour qu'il amene via ndeko dig na mboka ya poto. Oyi be kaza besoin lisolo bandeko nanga bo benga touche mabi ya Star TV tozawana ya kubeta masolo. Lisolo bandeko na ba couple oyo elinga presque 3 masolo. O mako na beta ngo lelo mbala sima na kubeta so lisolo ndeko mususu ndeko mobali yava na mboka ya Belgique. Po mona kina niveau ba couple tokomo le konda tokomi mutema mabe. Merci beaucoup na ba mouré, merci beaucoup na ba moureuse nanga. Tikete biso surtout na kata émission oyo tozwa malamu la Star alobi tozwa ngo batike na l'équipe bino na mayele be na sagesse non. Tozwa malamu eko ko sunga ba couple na biso mabe bolongwa. Bolongo lango. Merci beaucoup na bandeko bozuita bolandinga, merci beaucoup na support na bino, merci beaucoup na o partager. Tikete nzamba lola sa bino bolamu. To mona nimbala ya sima ce qui est été tokoya so ko beta masolo na kata mabi ya Star TV na émission so ba kwa ngola na bisu bona nena batonyo sa tout tokomi mbala ya abonnez-vous massivement mabi ya Star TV ya bisu asika ngoye bo mona ba Star tout boningaka ngamono na za ba fana ngai ba boninganga ba boningala ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV yangwana ya bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya kusabone ta kurate pona nina kurate okurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo boshano kansika biya kanaringi ya mani ya kami kapesa nga pasadi wa